to kufana bisoka mais o eza mutu eza que to kufa liwa nzambe et après liwa wana ko le sambi somoya to ko tuna ko ndeko nyonso ele ko moni ndeko toni awa ndeko mélodie à partir à 16h on tika la yimo na sala biso nyoto ozonga donc ni ulia mo eloko ngomela mo mai meye a ulia ta umela ta zo la jugement et on peut tout à la rapidement monsieur on kufa ko zembele boy oui est-ce que OK lolo ba to beleza problème te ba to komi ba kufa ba mérita fula ba to me batikala lelo ba mona samadi donc c'est un peu ça ndeko na donc ko ya mutu eza to ba to kufa mais to se préparer après la mort il y a encore une autre vie pour le surtout longia mon jugement de tamboli malam to vie la vie éternelle pour ka compter de na fait éternel. Merci papa. En tout cas, tout ça est na yo na matanga mélodie. Nous on croyait peut-être vous étiez encore en voyage. Bon voyage les kinga nini. Tout le monde qui va mouler les kaki na kati. Organiser qui prière pour le baptiste comédien. On a vraiment aimé par rapport à l'initiative où on a eu la Pesakio. Est-ce que papa, pourquoi le conso qui est là? Ils ont moi bien. On a recommandation de ça, c'est le logo. Zambatindi yote retour na moko aussi pour tamote. Komuni prière wana papa mona ba prière kaka. Ne ba retour ya kisonza mabatela biso te mo la passe. Eza bitumba ya libota batu yoke okota mutu alinga boma mutu na yoke okota makambo wana. Mutu alinga boma muninga na ye moko yoke okota makambo wana. Alors retour ezala pa na yo. Ngolo kwanza mingatile biso nza mabatela biso. Alors kwanza ma recommander na onte so ko sala ngo tant retour ya to on sala nzambe on sala lo te pas sécurité on sala on sala lo so nzamba pesi nzela sala so ta pas nzela te ni ka sala te. OK papa tout mona ki mana mélodie akufi je pense que ça qui na voyage na ngoye mais eloko nini yoko ko tirer surtout na liwa ya mélodie pe na vie ya mélodie ndenge avevaki est-ce que vous avez occasion ya ko tourner na mélodie papa? Nous avons tourné la mélodie, nous avons joué la grosse souci. Nous avons plusieurs fois, mais nous avons une scène montée. Donc c'est une scène où on a évacué dans le groupe sans souci. Nous avons une chaîne où on antenne, nous avons écouté dernière fois, nous avons écouté la victoire. Tout solo là, quand on a passé, on a écouté tout le monde, on a passé. Et va péter tout qui n'a déjà deux ans. Moi tu es tout comme la maman parce que oui je viens le aujourd'hui so et je prends parce que ça le message mon quoi adresser pour baptiste comédien surtout tout à la section de sauter tout à la koye banaté tout à la koye nzamba ko pia bisoté et tout se prépare pour na lola vraiment papa bilo mukilo yo biloko mokili oyo koleka nango papa totika nyonso oyo mokenza makopiaka biso totika yango ezosunga biso ta toza na bongo toprepara susu vie oyo krist alingi obongisa na biso papa trate nyonso na paradis te paradis eza esika oyo krist ndenge tongango donc eloko wana koyeba na baartiste komeli yango totambola na obanga nzambe tosala effort mpenza nzambe asunga biso totambola malamu krist akozala kofe biso toperite na kati église na yo nakomona ba bilonga baptiste comédien belé c'est comme si vraiment osala musala baptiste comédien belé bakomi ngimila Yesu bakomi kwa église na yo okosa na combien d'artistes comédiens ou vraiment ou badao sembe pa ntu baye pa na yo donc otanga bango te papa o bazoya na église ya Yesu Christ ya Nazareth parce que Christ il est dans un maître de l'église donc tout autour nzambe parce que bandeko bazo comprendre bazo lukanza c'est comme le temps Noé ka oya comprendre même pas seulement une église parce que biso tozo kamana azala ka mona nzambe partout après que présence de Dieu donc pas ka Yesu Christ ya Nazareth nzambe principal ici sonde kwa ke osambela ezali pas moli papa la profiter limisa bon groupe les bons samaritains très bien donc l'obé a joué à tournage et chaque vendredi on tourne donc groupe les actifs le très bon pièce ni autour là na mikolo yo tout les gars pièce ya libota nzambe to libota to belle famille lo et de sisi que ça c'est que tous au comment des millions de
basala nzambe bazali kotelema à chaque fois Israël ezali combattre bakotelema baleli nzambe lelo mboka na biso Congo tozomona makambo ezoleka na este yo en tant que l'homme de Dieu parce que likambo ozomona lisu ni to message ni kopesa mpona peuple congolais eza moto ndosala mosala ye soda simbi munduki oyo asala munduki okontinue osala munduki oyo asambelaka tokosambela oyo aza na service songolo biso nyonso dans l'ensemble chacun de nous asala mosala toomona bible ntango josué azobunda na se moïse aza likolo ya ngomba aron na ive aza kotoka moïse donc moto tozala mosala biso tokobondela nzambe parce que bato bakokufa na babandeko na biso bakretien bakokufa so guerre ekomi awa toke église te tout le monde aza na conseil toke église te ezopulake toa na posa ya paix toa na posa ya kimia eza na mboka na biso nous sommes des congolais toke wapi ata bandeko na biso baza na étranger moto ye bayaka parce que oyo eza mboka na bango bayaka tolingaka Congo Congo eza mboka na biso moko na mwasi ala mosala na ye oyo nzambe apesi ekoke mpe eza na mboka Congo ekozwa malamu. Merci beaucoup. Merci. Ouais, bonjour Isaïe, bonjour Mira, bonjour tout le monde. En tout cas, tous les sengominga au monde na matanga ya mélodie. Na organisation oyo tomoni ezali na différence en makasi par rapport à l'organisation les cas. Voilà nazoka ba tout ko. Oui. Ce que l'impression est nini pour tout le monde qui va comédien bo sandi comme un seul homme surtout tout le monde bino va comédien bo cotiser vraiment tout le monde ata appui mon côté à gouvernement et ça bino monde bo sale fort pour na lelo yo media kundama. Wana nde vraiment bino de besoin apprendre ngalo. Ana éviter de parce que nazaki na organisation te sauf que j'ai participé à l'organisation. Azalaïté n'a évité bandeko wana mde mutu bazaki na organisation mutu ba. Ça na moyen au plus ça réponse wana bien. Voyez ba fena kesho bandeko ya gouvernement ba assistant qui toté en tout cas place wana na évité kuna na réponse. Mais na monika que organisation l'équipe. Mais organisation l'équipe est abino bo saliamo. Mais à chaque fois pourquoi na matanga ezalaka kaka ce qui a ce comédie mo kufi ou la pas gouvernement pour la gouvernement oh bino mo pelelo na moni beaucoup ndi ça que ou le pas gouvernement mira ça est le moni na musalo na surtout na zo ça mala il bien to uti na boulot sur les gens nous vous allez na journalisme donc tout ça de vous savoir bien la presse na ba Isaïe tant donc bino tout ça moi trop bani bien ngalelo na website que na ibi osali musale belé bilo oyo soki ozwi problème mboka oyo il faut vraiment assister osala yango na compte ya mboka lelo biso nyonso toezala defente ndenge akendeli asali mosala mpona kongo asali mosala mpona mboka donc ça dit eza quelque part ngana nakoloba mpe eya mpe badroit na biso oso lelo nga nazwi programme c'est pas kaka kelaki eso babombaki to azalaka nango to famille eza boye to bandeko na ye baali mais mpona mboka fosala quelque chose. Là vraiment ils abonnent. Yo zali présent ya groupe nene et bimisa ba sa comédie belé. Tant que nous na groupe sans souci. Et tikale pas présent pour. Sikoyo mélodie batinyo to ebaki na nzonzingi pena to ebaki mingi na groupe sans souci. Mais implication à groupe sans souci exact. Yo en tant que président pour le bani. Mais non, artiste c'est comme ça artiste c'est nous aura pour un groupe présenté. On a les lots na artiste président ya Nice Boy Fondation. Mais na ça va musala pour la Nice Boy Fondation, na ça va pour un pour venir que vous ni que l'artiste fondi ya ba groupe bili bazalia. Oyo ba uti na Nice Boy, oyo ba uti na groupe Sinam, oyo ba uti na groupe. On dit que mélodie azalaka artiste ya groupe sans société. Tu peux demander à moi la biso donc c'est ça parce que mais ça nous ça là pour nous avoir artiste ya groupe sans société. Ali déjà artiste oyo azaki na ba collègues partout oyo ayibani na ba tout surtout. Donc il faut vraiment que tu ka charge wana bu na groupe sans souci ou bien na poudre de chasse. Biso nous surtout to ba ndeko na yeso to mona ni awa parce que to ebaki. Donc pour na biso azaki artiste ya groupe sans société. Bino ba président bosala ka casting on boza mwana. Je pense que yo en tant que président vous avez la mélodie vous avez comment la mélodie. Surtout vivre que tout ça va souvenir c'est trop dire. Tant vous avez comment la mélodie parce qu'il a été na idaki nini.
vraiment azalaki actrice particularité na eza bien des mélodies. Donc actrice baza na bango ya ko jouer le coup là mais particularité na eza ka bien des mélodies. Parce que les parties aza mélodie et c'est une aza mélodie. De fait nous azalaki mélodie les mélodies azalaki donc particularité donc c'est ça qui est le azalaki mélodie. Ça pas fallait yende mutaza mélodie. Donc vie des alliés à mélodie de tout. Président au monde a regretté makasi zaki ba show na ozayi ko sala. Ya ba sala ozo sala mais na moni o sala ngo soutien pour continuer sur la posa. Ka ki trop poto comme lelo olai na Kinshasa, lobi na poto, olai na Kinshasa, lobi na poto. Motiki biso na posa. Ba show na wana. Ba show ozayi ko sala. Nakendaki parce que na omoni kino pe na sala yo mozo bana on sala ba shit. Sikoyo nakendaki na lobisaki ba programme calendrier avec ba Arija na Mbula na Lyon. Donc il faut na sala mo ba spectacle na ko joie après des mois na ba spectacle côté na tourner ko ya ba one man show. Avec ba production na ba na petit mususu. Comme ba kota ba province. Donc il faut savoir que musique quand tu vas te laisser ça va te la pourquoi pas bisou tu vas artiste quotidien parce que tu vas aller à bisou casser la radio donc c'est un déno là mais après là on va calendrier. Merci. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale yeah. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mon santo yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu oh salilanga Yesu Alléluia Yesu azana pamoja Namba mana yo Yesu Kumbaba Chirubu Yesu na lingina tachola Yesu Papa na lingina témoigner. L'homme c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopesa bino message lelo pona ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba maladie oyo esila kate mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba avion pona ko luka ba délivrance esimbate nazana besoin na bino boya po bobika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac na bandaki kosouffrir mingi na estomac ezalaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi ntina mokongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye au Koutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse, Aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonsor. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga et Koko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital Yaminenen. Baibisanga et Koko Yokate. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi le na yoka kana ite na lito na bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na kombo mwana na liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe ya ngai. Oh ma na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokolo ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis, difficulté à foutre la banane minerval pour tout suite au bandaki. Tout ça qui avance, mais tikalindambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer na nzelate. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Le numéro de téléphone à Bisso pour na bateau balingi ba contacter Bisso pour na ba détail mon sous ils a plus 243 89 72 32 Sango malamu babombaka yango te ça fait longtemps to bomela kibino sango malamu
il y a agence de voyage Safari Travel Oyo ezo mema ezo sunga bandeko congolais na mboka Chypre ozana mwana na yo alingi atanga jeune congolais diaspora mema ndeko na yo na agence Safari Travel, agence de voyage trop sérieuse. Frère Nabisson Benjamin ayeko pangusa pinzoli na miso ya bandeko na biso oyo ba eskrokaki mingi pona ko faire voyager bandeko na bango na mboka Chypre. Safari Travel ezali malamu pona bandeko balingi ko se migrer na mboka ya Chypre ya Union Européenne. Safari Travel ezali ko faciliter bandeko na biso pona visa étude na mboka Chypre. Safari Travel c'est trop sérieuse. Diaspora bonyoka maki mingi na ba dépenses pour nous faire voyager bana na bino pe bandeko na bino na mboka Chypre. Tala solution yangoyo avec Safari Travel. Soki bolingi bo contacter ye bo bengi na ba numéro oyo. Agence na biso ezali sérieuse makasi. Confiance na moi na mboka Benjamin ezali agence pour na biso et pour na bino ba congolais. Agence Safari Travel ezali sur place na mboka Chypre. Na mbongo mukie pe na ngonga mukie bandeko na biso baza na Chypre. Safari Travel pour nous et pour vous. Soki bolingi bo contacter biso na Kinshasa bo benga biso na numéro oyo. Safari Travel to CPI. Madame, mais c'est quoi vous ratez? Et ça quand on a bandal City, avenue Pati, numéro 325. Non, c'est quoi vous ratez? Juste dans la pharmacie wana. Ah, au moins la paix pas nous on a les polos là l'essentiel. Et ça vraiment c'est quoi vous ratez? Ah, ça. Merci. Naipa na yo, mon santo yo, onisanga loboko na yo. Vraiment adresse à l'essentiel pour nous nyonso. Nous on a tout spaghetti, nous on a baloso, nous on a pampex, nous on a jus, nous on a sol. Donc il y a dengue à Paris, Belgique, London. Moi on a pour tout nyonso ya anaki. Tout à fait, le numéro la mission à téléphone 097 83 43 746. Quel stock! Vraiment! Cliente, satisfaite! Merci! Bye! Thank you! DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Comment nous naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende besoin oui tika soki oza na Sainte-Thérèse le ciel elumi comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubunga. Service. Ponctualité. Respect. Et puis, bango. Balou rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko kwa bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicine,
Bonjour. Papa Sylvia, DiCaprio. Papa Sylvia, DiCaprio. Omonio. Eh, na Jibe service. Et pas ya José Baïla. Ya José Baïla. Ah, moto moino na mayele mo. Ya mundede. Attention tongana yo. Mutu kolongwate, obosotonga no bigba. Yango Jibe service et Zakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abino. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Sylvain, yebisa na voisin. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kotia biloko. Eza pa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yeso oh. Salilanga Yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Naomba maana ya Yesu. Kumbaba. Tirubu. Yesu na ningina tachola Yesu. Papa na ningina temoye sangalo na ye. Kapena tato na bonsambe na yo Yesu abato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Salela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Undela nga Yesu Yesu. Undela nga Yesu Yesu. Undela nga yo Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga Yesu Yesu. Longisanga yo Yesu Yesu. Dans le Bible bisenga senga sanga lole. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai.
yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai yesu yesu lokota ngai yesu yesu lokota ngai yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai yesu tombola ngai yesu yesu tombola ngai oyo lesa wafako lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilobo chilobo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe sindika sindika que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.